Madeleine Albright, secrétaire d'État ya États-Unis na tango ya bitumba ya ba RCD na ekolo Congo démocratique akufi na mibu tuku mwambe na minei na cancer. Bayi ekolo Congo démocratique bakokanisa ye na matata na mokonzi ya kala. Laurent Désiré Kabila alobaka azalaki mobateli ya batuti. Joe Biden uto Bruxelles epai yazali apesi losako na Madeleine Albright po ata uta mboka mosusu abongolaki lisitwale na ye na kozala moi Amerika ya lipumbu. Madeleine Albright azalaki mwasi ya yambo ya kokoma secrétaire d'État ya Amerika. Bill Clinton mokonzi ya kala pe apesi ye losako. Moscou ebengani yango pe lokola ba diplomate zomi na mibale ya États-Unis bo eyano na bobenganami ya ba diplomate na yango na ONU na New York. Mokambi ya mission diplomatique ya Amerika abengisamaki lobby na ministère ya bapaya ya Moscou. Mbulamatari ya États-Unis endimi ete bayima mpenga ma Russie basali mbeba ya bitumba na Ukraine. Secrétaire d'État Anthony Blinken alaki ete bazali na mukumba na yango bakomemama na bazuzi.